Capage TV. Capage TV. Les tribunaux spirituels. Maman nengo monaka tribunal ya parquet à grande instance ezana Gombe na butu tribunal ezalaka. OK. Nana bomi. Ngam la bomi. Bomi na nini? Na nini na disheti. Disheti. Po na nini obomi ba? Bali na ngazwa nzeta fu. Akunda na porte. Et comme ça le kwa moi disenyi moi zumbe. Pasteur Moko a témoigné. Tribunal spirituel. Tribunal spirituel a témoigné boye. Akwaya na victoire, au monde na victoire. Place batie loko wana maboko boye. Abande ko leka ndenge zalaka malaise salami pa kwei. Metanga kwei na se ya kokweya na ye koto ba lokote bazo mena hôpital, ya zomona na se ya koma na ye ke place wana ya victoire wana fongwami. Mutu moka simbie na mutu abandi ko kitana ye na se. Bazo kitana bescalier et pourtant na moi boyeza bétonné za prince. Bakiti bakomi na se amoni tribunal ba table ba magistrat ba vandi mboka munene mitu kezo tambola na se. Obomi bana bazaya yo. Bana bazaya ngamo. Baza combien? Ba misa. Bango nyoso bakufi. Bango nyoso bakufi. Basalaza bakiti na lupango wa famille neza ko sentir famille na bino bitumba. Ozui wa pasteur omemi. Prière nzoka nde biloko mama leke zaka kuna. Mama leka bite, mwana ko bebisa biloko na biso boite. Lokola sambela ka toko simba yete photo kende ko funda ye na ba juge. Po ba juge ba kozala mesure ya kotinda esprit oyo ko kangai. Parce que dans le monde il y a ténèbres et ça ba esprit o batinda ka pozo milimo wa bato. Obela ka mutu. Na bela mutu te na za juste na vanda bien to vanda bien na lamba rapete. Na tribunal spirituel ezala ba esprit o batinda ka lelo bokanga molimo wa Jérémie. O mona ka muta bimia bonne santé pou ba tutie na mutuka akufi journée wana il y avait des esprits. O ba pesa ki ordre que lelo molimo ne photo mona ngona mesa. O moni te ki avant to décoller bazo senga na mutu so la ta ceinture de sécurité. Pendant une tozli to décoller l'avion. Mais lorsque tu as décollé, et c'est quand tu as ta ceinture, tu es en mode avion. Tout le monde est concentré. Dans le moment il y a décollage, tout le monde est concentré, assis. Mais pourquoi tu as décollé dans le commerce, a décollé dans l'ibala, a décollé dans la ferme, tu as concentré? La vie de prière, il faut éviter que tu aies trop de problèmes. Parce que ceux qui ont accusé dans le tribunal, de la même manière, ils vont charger de la même manière, ils vont charger dans yango bona ka de fois mutu azokufa bino bozotika la noko mutu abomie poisson na noko la tse musabite et cause la déjà noko afundi batu musu bafundi ex na ye pas fundi yaya na mo ezaka na ba flèche na butu ezaka na ba terreur soko za na dossier na tribunal keba soko za na dossier na tribunal keba na butu ezaka na terreur na mo ipezaka na ba flèche. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Capache Outco Sokola apakola kaba gamme de beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola mafuta na biso pe. Kitoko ba o balingaka munoko na bango koma kwa mwa rose bokomi ko 6 episode pour ko bebisa munoko te. Rite ya beauté ya elvis oyo
mona ke batache moko esali ngai ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rite Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya Rite Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rite Beauté Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. Pasteur Boni. Oh, vous avez depuis hier Ah, capable, pendant la découvrir bio herbe cacao, donc mi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo e sala na nzota bala mibali. Na biso na koma ki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remontage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga sa. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola ba rein. Et zong ça force. Yango na ebaki. Et lo bata diabète. Et qui tarato ya sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Namona mona note. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre limier ka biloko ezo sala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, ngana melango tonga pokwa. Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que vous avez douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Obatama na kati ya bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout na monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Kapasha lobia ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement ma kilezo circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Rétinoblastome, cancer de l'œil, néphroblastome, cancer du rein, lymphome, cancer de ganglion, première cause de mortalité par maladie chez l'enfant. Le cancer des enfants est une réalité. Participer à sauver la vie d'un enfant et de faire avancer la recherche sur les cancers de l'enfant en faisant un don à la Fondation Noah. Les gens jusqu'aujourd'hui ne croient pas qu'il y a un cancer qui ravage tellement. Les gens croient que le cancer c'est mythe ou bien c'est la sorcellerie, mais au contraire, moi je suis témoignage. J'ai un enfant qui est guéri du cancer. Fondation Noah, nous avons besoin de lisungi na bino. Bana bazo souffrir na cancer. Et que sunga mwana moko place nyonso azali pour un problème ya cancer. Ils ont frappé eza makasi. To sunga bana pour bangonde avenir ya lobby. Faites un don via notre compte bancaire et soutenez la cause du cancer infantile pour mieux le prévenir et le traiter à temps. Comment se rendre à l'hôtel Laël si vous êtes à l'aéroport international de Luanda? Prenez la route Primerio de Mayo. Et puis la direction à droite qui mène jusqu'au supermarché Shoprite à Palanca. À 10 minutes, non loin de la banque Ouamba. Et là, vous êtes arrivé à l'hôtel Laël.
Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Layel, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Layel à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Mbote na balandi nyonso ya Kapach Télévision, merci boza olanda biso partout dans le monde. Et puis bana na nzambe bebele balobaki prophète Marcus Efrata azomona te mingi bolandaka ye na page na ye officielle na ba live et puis ba émission na ye misusu comment oleka na TikTok. Ma prédication est belle, mais sur la chaîne naïe, mais à du mois temps moulaï à Kapach Télévision azali koyate aza parti ma partenaire nabiso air moko to ngapena to appréciation to landier pour l'instant to na katia église pour mon bâche na sima nabiso église sur ta parole indépendance spirituelle alors on a un tonga to zape na katia chantier ils ont place ya sika ministère et commis tout ça vraiment en chantier ba onyo sopé balingara église balingara nzambe obani ko chamwa offrande na bango pour na etonga pour la construction en tout cas église za chantier ngamo na yaki na moni il faut vraiment ba travaux ebelé merci d'avoir ba kolanda biso na lukunga numéro 575 il a postulé na national
dans la provinciale. Kinshasa, 44. Voilà, donc voter, Tolingi Bato, Babi Kosolola. On a profité car on a une émission, Papa Marquis Sefrata. Bonjour, Motola Nzambe. Bonjour, moi Cynthia. Bonne sortie, ça va? Nzambe à Bateli. Kala, ça fait longtemps. Oui, Toza Malamu. Ikolo Elekimo Ebele. Vraiment. Enfin, Toza Ina tourné à Moussala. La monnaie est Canada. Oui, Toza Ina na Toronto, Toza Ina Montréal. Toza Ina Ottawa pour na Moussala. Toza ici, Toza na Kinshasa. Toza Kinda Angola pour na Moussala toujours et en Zambie. Surtout Uti Luanda. Toza na Paris et après Paris, Toza en États-Unis. Encore retourner na Bissozo continuer pour na Moussala en Zambie. Vraiment. Na ba réseau peut savoir. Réseau ya réseau de communication ça va oui réseau s'adapter quand même va s'adapter dans ma programme déjà que l'heure déjà 18h30 chaque jour tous en direct à YouTube et na TikTok tous na programme c'est très rarement que tout ça là live peut-être la nuit mais plus programme n'a vraiment à 18h30 tous en direct na YouTube Prophète Marquis TV maté les cas kilt les cas prière réseau salama bato bazomona loboko na nzambe ba témoignage ezali nzamba bazo visiter mabota na distance na musika bato bazolanda baza connecter bazomona loboko na nzambe esa mbote na ba olanda biso na émission na kolo apambola bandeko so balanda biso de partout ba soutenir Capage télévision bandeko nyonso oyo balanda ba 8 mois tebo ouais ina ne pe mbala biso koki nzamba pambola bango bandeko so ba manka biso je suis de retour je pense que tokozala vraiment ensemble tokofêter ensemble tokoyoka ba directive nzamba ensemble tokoyoka ba bénédiction nzamba ko kitsa pour na mois 2024 ensemble na Capage télévision tokozala wana ti le 31 décembre ba Rolanda en direct horaire il y a kilte zarane puis bokomi wa bolo tozala ki na quand Luka juste entré Jamaïque, maintenant, Toza maintenant na Kitambo en diagonale de la station Macampagne, avenue Matadi numéro 2. Donc, si vous quittez la station Macampagne, à droite, Kitambo, avenue Matadi numéro 2. Donc, Toza juste en diagonale de la station Macampagne, ils ont place à Obungate et programme de 16h mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis dimanche. Et la semaine, Toza na culte. De 16h à 19h, les dimanches, tous en a kilt, de 8h à 11h, tous en a kilt, moko les dimanches. Voilà. Et puis tous en a jeudi, au bâton sur ma message déjà qu'on l'a biso. Jeudi à partir il y a 0h, prière de Jésus bandi, chaque jeudi 0h, 4h, tous en direct, prière, délivrance, prophétie. Ok. Oui, ah non, bandité. Toujours déjà, toujours recevoir bandeko déjà à partir il y a église awa prophète a embarrassé condition ils ont makaro go sombate si aux rendez-vous oui la sombate maki ils ont raté toujours na maki otekate awa parole de Dieu ezali au foulard na yozu bible et prière prophète a embarrassé sans condition moto la nzambe to banda ba monde ba actualité na biso to mona ki mo nungu elekaki awa ba ba kité ba longola pasteur Sony bache pasteur Dodo Kamba mais makambu ya mbongo e bimaki awa e kamusaki bato balobi rêve ezwaka malamu ko ba pesa bayi catholique po to mona rasoki bazui be école etongamaka ba pouvoir etongamaka ba cure etongamaka mambo ebele mais oyo ya église de rêve soki batio bokonzi ezaka na basuma pe ebele nakanisi ke musala nzambe to bengami nango ezaki pona mbongo te. So l'État a souhaité que les pasteurs aient quelque chose au moment des élections. Dans un comité, ils ont soutenir quand même le gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais le rôle de l'Issola, moi je m'abstiens surtout parce que les Amakambo sont un peuple dédité. Je pense comme Namouni va arranger, c'est candidat Moussoussou et qui est candidat à l'équipe selon la justice. Voilà. Donc, mais où est important, c'est que tu sauves l'âme. Parce que maman, tous en attendent de la fin, au Bible zolo ba que batu comme na plaisir ko le kanzambe, au Bible zolo ba que batu ko linga mbongo ko le kabatu et bozomo na yango. Je pense que ma discussion sur ça la miona est tournée tout autour ya mbongo. Ba poste ba wele la on ba wele lango parce que ils ont besoin d'argent. Ce que l'État fout à le côté. Na RSC on a besoin d'avantage mo côté, je pense pas que ba lingo ba wele lango. Voilà, donc ils ont besoin de tourner tout autour, il y a biloko éphémère ou ekoleka. Je pense que nous on soutient pas ça. Nous sommes pas dedans. Donc soutenir le moko ndenge wana te ba pasteur ba ya basala makile na télévision pour na ba poste ou ekotikala. Te biloko wana ekoleka, ekotikala.
ekotikala ekotikala biso soto kota cercueil to kende nyon soto zo ele la mokilo ekotikala. Je pense que c'est important na biso bato to bengabi parce que na ba pasteur ils en ba pasteur nzamba benga ils en ba pasteur ba mi benga ils rapena ba pasteur papa benga a mwana na ngaya kazwa bor na biso ils rapena ba pasteur ba mi benga bango moko na nzamba benga na ope satana benga bazala pour baya ba masquer ba comme basala nzambe puis ba détruire peuple de Dieu bazala. Alors na kati wana biso tous ça représenté comme homme de Dieu mais mutu na mutu azana source où il sala qui a comme place à comme. Alors la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose bato ba comme la poste le belé na bango lobi bazaki ba père d'exemple bazako job exemple bazaki ba bato bazako corriger baninga ko reprocher baninga ko reprendre baninga lelo ba ko ina libula makambo etali ils a vraiment na makambo eza éphémère ou ekoleka ou penza eko tout anisa basala nzambe bitute. Mais je pense que d'un côté ba arranger na moni ba zui candidat ou l'état approuvé. Alors qui met côté de ce côté là élection ekoleka mbongo ekotikala ba bien matériel ekotikala ou les importer ça tout sauver ba âme. Amen. Ou les importer ça tout sauver ba âme. Moto nzambe na moni concert ya frère na biso fali pour pa eleka na arena. Namoni papa emekano akostaki alobi ekomi tango osalela nkolo namoni pe musicien na biso ka blues alobaki batu bosombi babillet po bokende arena po bokaka banzembo oyo ekomema bino na lola te tandis que makambo ya nzambe botondisaka bongo te créer moi polémique ebele okoloba nini sur ça. Bon déjà koki ozape message ya musicien songolo to mutu songolo pakala au transmettre un peu dans les réseaux sociaux na kanisi que franchement ceux qui frère Meka nous a un message pour na frère Fali je pense qu'aux un numéro n'a été un pas actif peut-être na makambo ile kakuna abenga ya solo la ni apesa message so nzamba apesa message tobo ya pona nini message comme la kolo nango les importer les canaux na télévision les importer les canaux réseaux sociaux message comme la kolo nango ndako ba message on a soka koyoka te ah que son âme repose en paix ma sœur Marie Misambo avant sa mort ezana bato apesa ba message o ba laxana ba capture ba komela en privé non voilà so un message à mutu komela en privé et puis prophétie pesa eza mundu kite ocha terreur na mboka namoni po bato bandima non pesa mutu message soka ndimi soka ndimite nzambe nda yebi comment est-ce que akokomisela mutu wana akokomisa na conviction soit akomema ye na nzela oyo kotalisa ke j'ai parlé na lukaki na zongiso na nzela oyo kakite. Je pense de ce côté là frère Mako lukaye mais ce qui frère Ma lobi que frère Fali faut saler la nzambe mabezate ko servir nzambe zapeka ko yembate ezape na bandenge musumba mswasa ila nzambe to yebi vina yenyo sote ezana bato ba salela nzambe na ko soutenir orphelin ezana bato ba salela nzambe na ko tonga ba église ezana bato ba soutenir nzambe na balolenge belé musala nzambe sala makana balolenge belé ezana ba bazo soutenir évangile. Donc voilà, il faut message naie à transmettre na mutoyo oyo message eza concerné pour aye basa ila nzambe na lolenge nini pour na éviter s'il faut comme pasteur pour moni awa na réseaux sociaux tozana bato belé azala qui magicien directement comme pasteur place de délivrance na salami monanité to moni ka na télévision o tenga na zaki magicien ou to banda ko mabatu to banda ko lia na bongoli mutema place de délivrance salama e banate muta délivra e amonanate soki ya solo atika kindoke e banité mais du coup comme prophète pe moni témoignage de combat to balingaka biloko ndengona e sali pe ke bato ba komi pe ko sambila wana membala musumu to na zaka na magie mala musumu to na zaka na magie. C'est ça. Alors, est-ce que le frère Cass Alobi, Cass, il s'appelle comment Cass Bloom. Cass Bloom. Donc, est-ce que n'a pas propos, je pense que Alobi le Wamabete, Alobi que lorsqu'il y a des concerts mondains, tu vas soutenir. Mais Maramnanzambe, tu vas soutenir. Il a quand même raison de faire. Il a constat sali. Il a vinaye, il a droit à opérer sa vinaye, sans pour autant tu as un commentaire contraire. Soit tu as insulté et puis namoni banana biso belé réagir et puis on insulte les hommes de Dieu facilement comme ça. Bon voilà, il y a pas de problème. Mais lorsqu'il y aura des problèmes au hôpital, biso qui kawaneza bisouté, les spirituels, on a une importance à Basalanzambe. Pour le moment, tout le monde peut insulter. Il n'y a pas de problème. Tout as déjà
na insulte, on connaît c'est quoi l'humiliation et puis toutes ces choses. Tout est sur diable salaka. Alors il n'est pas contre frère Fally, mais il a dit simplement que tant que ezaka mosala nzamba zo sala concert, bino bolingi siko concert o mosala nzamba ko sala. Pour na moni ba réaction ya bandeko belé oh non mais bino eza évangile pour na ni tango zo beta ba concert bo senga mbongo. Siko ye frère Kasso na tanga organiser concert, instrument ko louer. Na nini na onction a louer na mbongo ba organisateur événement. Ba na oya ko inviter bato ba ko yemba wana. Apesa bango mbongo. C'est alors que même ce que ça concert o ezali pour na évangile ya Yesu pour na ko adorer Nzambe bataka toujours ticket. Ce n'est pas un péché. Ezali sumuté. Et que mbongo na bato bakoya na concert et ko pesa quand même transport na bato ba soutenir ye ko louer salle parce que wana za salle ba louer. Voilà, producteur na louer et puis ba teki billet pour mbongo ezonga. Et ça commerce ba sali. Alors de l'autre côté, tant que ça ba concert o eza pour na ko adorer Nzambe, boya rebele bongo. Boya rebele bongo te même bala msupe billet za nango na se bato ba mona ki ata na adorer na Nzambe na ndako ko sala ni. Ata na ki na ngate ko sala ni. Et ça constant na ya sali. Mais les gens contre non, à JGT, ils ont constat et puis c'est bon, ce n'est pas un problème. Mais je pense que les chrétiens, au moins ils vont foutre des billets, ils vont se déplacer, ils vont concert, ils vont foutre des chambres d'hôtel, ils vont dépenser tout ça, ils vont économie na bango, oui, ils ont habité. Mais pourquoi lorsqu'ils ont la croisade d'évangélisation et que na croisade on a ba sengi to soutenir mututel, to soutenir musala Nzambe, to tongo orphelinat, to soutenir to tongo église, pourquoi batu ba réagir ça on a te poani batu belé ba contribuer à côté ezaki constant na c'est normal mais tozana batu oyo Nzambe si apambola Nzambe si atalisa bango ke na kata ko pesa nde ba opambola ma ba soutenir musala Nzambe bazali. Papa, merci en tout cas pour la réponse wana eza vraiment très important et puis ça lui so bien tout moni nani ko koto na profondeur on a tenu en tant que parent lelo pe ozali na kati ya famille na yo est-ce que lelo to koloba mwana ya makangu azala entre parenthèses mwana ya libanda na koto na moi vie mukie ya papa na biso Koffi Olomide de tozo mona quand même afin ko reconnaître bana na ye o ya bota en dehors ya mariage tozo mona on a les autres se pose appeler likambo ya ko bomba te par rapport il y a déception oh il y a Zui et pas moi on a eu Diston. Moi je pense que moi na libanda za la raté. Jefté azalaki moi na ya mwasi ya ndumba. Mais yende nzamba latisaki victoire pour na bandeko na ye. Amen. Yenda koma ki vaillant héros. Yenda bundela ki libota na ye. Azaki mwasi mwana ya mwasi ya ndumba. Salomon oya tongi temple na Nzambe. Abotami na mwasi o David abalaki na mbongo te. Abotami na mwasi o David atalaka na douche. Mwasi David atalaka na douche. Mwasi iri. Yem tabota Salomon. Mwana oya remplacer na bokonzi ya David. Oya tongi Nzambe ndako. Mwana elikango azalaka te. Soki etamboli ya moboti eza mabe et que sali ka boti libanda parce que ezani etamboli ya mabe ndi bato babota libanda. Soki aboti déjà libanda et que moi naza déjà moi naza innocent, il faut récupérer l'enfant, il faut s'occuper des enfants mais moi je ne soutiens pas qu'un homme marié abandobota libanda. Je ne soutiens pas. Mais soki salamiki abotaki déjà libanda, moi naza innocent, il faut récupérer l'enfant, sauver la vie de l'enfant parce que dans l'enfant ils ont une génération mosusu ekobotama. Ils ont une étoile, ils ont une bénédiction pour Nabino. Moi, je suis innocent à papa. Il faut récupérer les enfants. Et ce qui est là, récupérer c'est une bénédiction. Et quand tu as rappelé Molong à Nini, ça n'est pas bien. Et quand tu as rappelé Molong à Nini, oui, mais lorsque comme bana fubaya ko vanda peut-être na papa na bango na maman mususu et dépendaka na comportement ya maman wana ayiba ke na za maman et puis bana wana pe bazala bien instruit. Pour ce côté ba kende bana baza bien instruit et tshaka trouble na ndako. Ce qui peut maman zalaki maman penza ayibi comment est-ce que na kozwa bana oyo muninga boti na éducation na bango mususu peut-être za ya balabala na encadrer bango l'essence maman question za ka mutema so mutaza mutema madame ata bana baza mal éduqué ko éduquer parce que tala bana tona bango na orphelinat. Toujours on a balabala non mususu mo na zo bango na balabala basenga ngambo na balabala na bani ko interroger bango o nga na tanga kate nga papa kufa mususu nga mama bwaka nga na botama na winzi tozana bango mais to encadrer bango toujours encadrer bango toujours éduquer bana on a besoin d'éducation te tozana bango na orphelinat malé mais toujours encadrer bango mais je pense que ce qui est là muto a décidé en tout cas qu'on récupérer bana aboti libanda c'est très bien les enfants sont une bénédiction pour la vie à muto c'est une bonne chose vraiment.
Merci Motola Nzambe toko kota na vif sujet na biso ya lelo oyo toko sola nango lelo ezali jugement spirituel. Les tribunaux spirituels. Tribunal spirituel. Jugement spirituel paysan na kata tribunal spirituel les amabété. Voilà. Yango ne maman na dikam. Pourquoi jugement spirituel? Pourquoi jugement spirituel? Parce que les amusala aussi bandaki batebele si batémoigner Nzambe, batebele bazomona loboko na Nzambe. Musala oye bandaki sur l'identité spirituelle. OK. De utaki na motea na musala munene Nzamba pesa ki biso si les hôtels des familles. Na kata ba hôtel des familles et 8 ans parce que yaki kokota pena biso nyonso to mona ki pena ki hôtel wana yote ki wana. Même na Dubaï na ki remarqué que Joe en tout cas hôtel ke zongi. Gloire à Dieu. Donc service sur les hôtels bato mo le boko na Nzambe et édition mususu ezoya à partir au mois de février 2024. Okay. Mais dans sous-thème, il y a les influences des hôtels, les gardiens des hôtels. Nzamba qui révélé biso sous-thème qui l'identité spirituelle. Okay. Abraham po bota po Nzamba pesa ili pamboli fala ka longola e kombo ya Abraham pesa yi Abraham. Okay. Sarah po abota Nzamba longola ki e kombo ya Sarai apesi Sarah. Jacob azoli la Nzamba pambola Nzamba lobi kombo na yo nani tanga lobi Jacob lobi te na Jacob no pambola yo te à partir de là Israël. OK. Identité spirituelle en dehors de bazobenga mutu Joe Cynthia Kapash à part cette identité où ils ont marqué na passeport na yo il y a une identité spirituelle où eko bundisa destinée na yo. Alors musala wana yaki po mutu so ba identité na ye kaka te parce que nazando ya mama leki wa balate to mama leki abota te to papa kuluto zakina mbongo te to zakina maladie moko songolo ke maladie wana pe ko landanga kaka po na identité wana ya ndoité mais spirituellement dans le sang il y a une identité au mutu amema. Ils ont ba famille ils ont identité bana basi baza ba prostituée ils ont ba famille identité spirituelle na bango za ba maladie chronique ils ont ba famille identité spirituelle na bango za ba kufa na accident ils ont ba famille soko chokuti identité à famille za ba divorce soko bali oboti bana mbali faut divorcer. Ça c'est l'identité spirituelle. Maintenant to longwa ki déjà wana bato amolo boko na Nzambe ba identité changer za na bato sambeli za na bato ba lati ba identité sika. Amen. Et musale zo continuer Nzamba ye ko pesa biso siko sous thème wezo landana na sima ba sous thème les tribunaux spirituels. Mama nengo monaka tribunal ya parquet à grande instance za na Gombe na butu tribunal ezalaka. OK. O les a parti moko frère Josoka lalité nde yango penza fwe bandela musala e bandela même mission pour na bandiko bazolanda biso. Na se ya tribunal spirituel pasteur moko a témoigné. Tribunal spirituel. Tribunal spirituel a témoigné boye. Akwaya na victoire, mon na victoire. Place batie loko wana maboko boye. Abande ko leka ndenge zalaka malaise salami pa kwei. Metanga kwei na se ya kokweya na ye koto ba lokote bazo mena hôpital, ya zomona na se ya koma na ye que place wana ka ya victoire wana fongwami. Mutu moka simbie na mutu abandi ko kitana ye na se. Bazo kitana bescalier et pourtant na moyibo eza bétonné eza prince. Bakiti comme na se amoni tribunal ba table ba magistrat ba vandi mboka munene mitu kezo tambola na se. Ba restaurant yé na kata tribunal. Alobisko tanga komi amoni ba juge ba ebisi fanda wana ba fandisi. Muto azwa ki azo kitane na bescalier wana tele mopanzi. Ba ebisi biso toza na problème na yote. Yo ba eko funda yo pa na biso. Le pasteur dit que bayebi singa yo ba eko funda yo pa na biso zela to benga mutu ayeko funda yo. Mutu bazo benga mama leki na yi. Voilà ndoto azomona réalité. Na normal asali crise batama ba lokoti ba memi hôpital. A se retrouver wana na scène. Pendant que yaza na coma bazo réanimer ba landela maladie ye koto azomona scène ozoka. OK. Poétically témoignage à Vinaye, là il était encore serviteur de Dieu aujourd'hui à la pasteur. Amoni tribunal e fandi. Ba juge balobi na ye yo ba ye ko funda biso e pana yo. Ba fundi yo e pana biso. Yango to tindi bakanga yo. Mais fanda to bengela yo akize. Akize nani mama leki na ye. Ndeko azolo ba que erreur na ye zala kitanga zumwa mbongo aka bongisu lupango wa famille. Azuba serviteur de Dieu monde za ba famille ba promesat. Azuba sala nzamba memi bango ba sala la prière. Basala ba kitina lupango wa famille neza ko sentir famille na bino bitumba. Ozuba pasteur omemi. Prière nzoka nde biloko mama leki zaka kuna. Mama leki habite, mwana ko bebisa biloko na biso boite. Lokola sambela ka toko simba yete photo kende ko funda ye na ba juge. Po ba juge ba ko za la mesure ya ko tinda esprit oyo ko kangai.
Ah, parce que dans le monde, il y a ténèbres, et ça a esprit au batinda kapozo milimo abatu. Oui, au moment où ça soki au salikam, convocation de besoin au kété, ami balo ke basali mandat d'arrêt. Na monde spirituel peut passer là. Na monde spirituel peut zakabongo. Na tribunal spirituel les ana ba esprit au batinda ka lelo bokanga molimo Jérémie. Au moment où muta bimia bonne santé, bou ba tutie na mutuka. Akufi journée wana, il y avait des esprits. O ba pesa ki ordre que lelo molimo ne photo mona ngona mesa. To sambisa yi. Voilà ce qu'on va facilement sur la banque à prière. Nazolo banayoke mutokoza batuno ba kufana kindokezoli abasambela kati. Basambela kati. Il faut muto ba azana connaissance abitumba nayi. Soko zu connaissance abitumba no okoye ba niveau nini ya prière yokozala nango par rapport à bitumba na. Par rapport aux connaissances bitumba no ne. Mais nazolo ba que tango muto awuti ko bota na famille azokola sa l'université asilisi classe. Ako sentir na vie niveau bitumba maman osali tsali ba mbemba oke ba Dubaï partout au monité que avant de décoller bazo senga na muto sala ta ceinture de sécurité pour na din tozli to décoller en avion mais lorsque tozo décoller et senga muto sala ta ceinture tu vas mode avion tout le monde est concentré na moment il y a décollage tout le monde est concentré assis. Mais pourquoi muto ko linga décoller na commerce a décoller na libala a décoller na faire moko songolo aza concentré. Azoluka décoller ne loko moko songolo maza distrait. Amen. Si ton mati tozu vitesse à croisière. Ozoka pilote azolo ba ke tout le monde ako tambola lia mutuno soto to komo ke na restaurant tozo ba café tozo bela. Mais e où me la katoyoka mutuno so fanda serrez votre ceinture tozo ko ta na zone à turbulence. Spirituellement pèse la kandengwana. OK. Mutoko bota mazo tambola bandi commerce mais na moment vie ya mutoko ta na turbulence. OK. Au côté na zone de au moins na zone à turbulence, moi me l'attaque fait na vie ezate comme tout le monde commence à prier quand le soto kweya o isili bana batika. Papa là yo pas prier. Na prier te nini maman. Ah maman na tika. Tika mama tika na ebisio. Tika mama tika. Mama tokota na zone à turbulence moko na vanda pembeni ya mama moko. Aliga bukisa ko ndima la kai. Na bisio. Pendant moment ya turbulence déjà. Ndoki moko zaki na douche appelisi cigarette. Na kati avion. Mbala liboso no kasko alarme sonné. Déjà toi na turbulence. Nzoka ndeti to koti na zone na turbulence ya bima na douche té. Azako zela bato ko ma distrait appelisi cigarette na yekuna soko électronique. Alarme sonné na biso maman moko ki pembe nanga asimbinga bana batikali. Nazo bisayo ke tanga le la bana ne batikali. Ah maman synthétique est-ce que dans la place ba rocha calboter les manon ba bongisa. Donc tout le monde na moment on a assemblé la Nzambe. Alors spirituellement pèse la kabongo. Spirituellement c'est un moment où tu as une zone de turbulence. Amen. Il y a qu'à sentir que moment lokolo na libala nanga kimeza souté. Amen. Na commerce nanga les mêmes choses na bande côté kana ozo bénéfice na zote ka bénéfice mon na souté. Muta koti na zone de turbulence. Faut mutaza na vie de prière. Voilà ce qui mutaza la conscience. Mais ce qui mutaza na conscience thématique ya yango yé. Amen. Ake na YouTube comme prophète Marquis TV alanda ba enseignement. Nzamba pambola yo. Alanda ba enseignement mama. Maté yango yé ce qui mutana connaissance thématique ya yango yé. Amen. Tozaka na moment to kota na zone ya turbulence oyo au sentir que même ministère est bougé ba porte bandi okangama ozaki na ba relation ozaki musicien ozaki na ba contrat baby ba porte zaki ouvert ba to soutenir ba porte kangami moment on ezala ka moment ke ba kozala ba ke fundo na tribunal la butu tika bo papa o moni ndeko azo expliquer ki tanga komi na tribunal ba bengi mama leki na ye mama leki na ya lobi ngam na fundio abina wana koto des première journée ba réanimer aola mukate yango moni soki bozana mutu na koma mama bo sambela o mande to bondela na bande ko so bakolanda émission bozana ndeko na koma o te abela kabikaka ba mutu se zana ngom talibanda te batuka ya famille ba ke fu na lobi na yo que na ba tribunal ya butu batu bakenda ko accuser plus ces ba famille non de ba ko accuser au plus mais batu libanda pe bafundaka oui batalibanda ne bafundaka mais batu ya famille pe bafunda et bon nani balba kasi basangana kina batalibanda bakoma ko sangana batalibanda ndengeni yo mona kateke na tribunal nyonso soki yo bafundi yo que jo abomi mutu ba memi jo na parquet okomona ke surtout ba biloko lokola ba crime wana okomona ke bako afficher longi na ye enfin batu ba ko charger ye o monde ba afficher ki ba kabati ba tie bango ndenge pe basala na tribunal spirituel
Au monde bataki bango babenga ngo procès en flagrance. Oh pa yebi likambo aya. Oh pa yebi likambo aya. Ce qu'on a tribunal la butu pesa kandengwana. Noko na bido aka fundi. Mwana ona fwa bala te ponga na sunga mama na bango sunga te bana na basunga ngati. Ba fundi na tribunal la butu. Ba esprit ye bandiko surveiller vie na yo. Siko ba esprit wana pe ko luka e afficher longi na yo. Na ba esprit mususu. Siko yo pe oza muto tambola mabe. Ale batu mususu bandiko ko charger nga pe fi wana shinanga. Nga na zape professeur na université na zape na monde occulte boyebi ke fi wana nga na tangisa ya shinanga après que ndabala mbali mususu en tout cas libala ne pe fe beba. Bato ko charger pe ba yango moni na vie de prière otozo bondela nga na yo il faut muto éviter ko za trop na ba problème na bato. Parce que ceux qui m'accusent yo na tribunal la butu de la même manière ba ka ko charger mutu na moi de la même manière ba ko charger na butu. Yango bona ka de fois mutu azokufa bino bozo tika la noko mutu abomie poisson na noko noko la tse musabite et cause la déjà noko afundi batu musu ba fundi ex na ye pa fundi ezana ba mabala mususu ezozwa kimia te ex ndake ndako funda ex tika boy papa mobali wana ngamna bengisa ye na poto ngamna soutenir ye po comme France lokola boyanga kenda ko bala mwasi mususu libala wana tokotala babota totala bazwa mbongo totala bakende liboso totala omoni couple ba maladi bitumba komi bloqué via batayo simbate mutu akoza la kena tribunal la butu ex tribunal ya butu ezalaka bible zoloba na mukanda ya un roi amen chapitre 3 le verset 16 Nzamba pambola yo mutozo landa biso connecté musala oza musala makasi place so kolanda zala concentré amen que to kosambela makasi et lelo eza journée moko Nzamba pambola bino mama siti apesika mo 1 heure ditabo sepela d'accord yo comme on a 2 heures te na kosuka na 1 heure lelo na ko respecter Nzamba pambola yo amen lelo na ko respecter mate eza bien ngape na zozo ya mutu ya papa amen kola mbala msupe bafunda yo na butu te bafunda yo penza yo bafundo makasi nga bafunda kapenda bafunda ka mesko prière onde tozo annuler amen tozo ke na tribunal la mulili ko annuler ba contrat ko annuler ba dossier nyonso ezo o kombo nezo figurer na kati poko bosa na te avant na tanga bible lokolo lobi pe yo bafunda ka yo n'expliquer yo lokomoko o moni tangu totambola na mokili awa okomona ba mapangu oyo soko ke na ba mikonga partout ba quartier bazo somba sika bazo tonga okomona frère Job akomaka na ba mir suspension de travaux oyebi pona nini mama Cynthia asombi abandi kotonga mama Cynthia ebite ke chef coutumier wana aventurier atekelaka frère Job yo yebi na yote yo bandi kotonga frère Job ye onanya zo tongawa na ndaku nanga ateko porter plainte na tribunal aya sali constat atali mikanda frère Job bon tozela muto azotonga ya pena mikanda na ye suspension de travaux na monda mulili na tribunal spirituel ezana bato bacha suspension ya travaux suspension ya libala ezana bato suspension financière akosimba mbongo te ezana bato bakenda ko cha suspension na vie na ye ya ta voyage akosala te ezana bato mama abimisa $15,000 sala ba démarche azwa visa te ebele mais ezana mutu musu $1,000 2000 azwa visa multi nazo ezana batu kandere muninga balaka ote abali fimona nga basali regroupement familial ke poto ye pa binga pe na ke bala na Kinshasa mais comme tourna ye ayeko bala fi na famille oyo bazana tribunal ya butu bafunda mama na kolela banati surtout bayoki sous kabali akobima te ezana batu lelo 5 ans asala regroupement familial donc même agence o esala pona baninga na tourna ye ba pesa visa te soit na tourna ye agence abungisi ba papier soit ba escroquer na muto escroquer wana asala déjà bien pour na bato musu mais na tour na ye malheur ye tribunal ya butu tribunal ya butu bafunda ya avant mariage avant na tanga bible ndeko moko ayebisinga la ni mate abi papa mwasi na nga uchokota mabele kaka ndenge to balani to botite tangu libale salami to kotina ndako mwasi abandi ko se plaindre nazomona professeur na nga na bandutu professeur moko na université azaki likangu na ye professeur on a kina misala mabe ye muta chambongo ye muta landela betidi ya fille ye muta soutenir fille asili se ebike professeur azao marié ezaki po sunganga to sala ki akobala ngate fille ake ko bala professeur atindele ba message yo nyoso na sala pona yo bali otikinga ba otokotala mobali ayebe lokote sera koti na ndako abombi ba menace butu e bandi mais tellement menace ezalaki makasi omoni terreur ya butu oyo David azoloba na Psaume chapitre 91 ni la terreur de la nuit ni les flèches de jour yaya na mo ezaka na ba flèche na butu ezaka na ba terreur soko za na dossier na tribunal keba soko
soza na dossier na tribunal keba na mutu ezaka na terreur na moi pe ezaka na ba flèche c'est la moni menace le kira bandoto ayebisi mobali abitala niveau na komi nango professeur azoya ba bandi ba prière na ba prière na bango na ba prière na bango ba bandaki frère ayebisi nga papa to ken église moko ba memi biso na ba GPL sa ba bougie sa ba cérémonie inutile tobotite professeur akendeki na tribunal amulili afundisero oyo natangisa ye na ida ye ba preuve pe ba mbongo na ngande ala tele alie ndenge nyakobala bitumbe bandi donc ndato sambela wa ezana batu bazana ba dossier na butu na moi tiozo mona mona mbali ona za stable te azu fikoto akabwanya azu koto akabwanya azu divorcer azu koto zo mona mbali vie bafunda ye akoza na tribunal na butu ke ye ex nesi abeta makolo akenda kufu mama tikala ko ba même tango za ka mutu adefa yo afuta te to mutu sala yo mabe yo loba omoni nengo bande ko loba pona ndeko moko boya sala ka yo mabe ba l'époque zo bati oba loba papa nga na loba nanga mabe te na tikile nzambe otikela nzambe te ofunda ke pana nzambe omoni ko sala tribunal nzambe sala e frappa omoni ko ndenge nzambe tranché na kana yo tribunal pe ya nzambe yangwana donc le tribunal spirituel nazote ya ezalaka ya satana na ya nzambe amen to différencier on est to ko différencier ngo parce que na tribunal na nzambe c'est les enfants de Dieu qui savent que za na tribunal na kene na nganda kanga te na lakela na ngate na tikela likambo nzambe to mutu azoba ke na tikeli nzambe likambo na kozongisa mabe na mabete parce que bible ezobo ozongisa mabe na mabete siko na moment wana eza requête na yo na tribunal na nzambe yango monaka atasoko bandio lo babon mamja salinga wana tena oloba nanga mabete na tiki mais au sentir une voix intérieure elobi ezolo bakake nzamba obetaye nzamba obetaye atala muno kono zo témoigner que na tikeli nzambe nzamba landela ye mabe asalinga moko sentir une voix intérieure katina yo voix wana on a toujours koyebisa yo ke nzamba ko frapper parce que tribunal na nzambe pe ezalaka amen siko na mokilio bato oyo basaleli satana bato bayebi tribunal na nzambe te recours na bango ezalaka nde na monde ya ténèbre na monde ya sorcellerie eza na baparquet na monde ya magie eza na baparquet wana nde omoni oyo ndeko na biso azolo basali crise ake komona parquet na se rond-point victoire abimi tuke ezotambola alobi nakuti mpe kuna na bamontre na parquet 11h ndenge 11h ezalaki ntango nasali crise ntango nakomi kuna mpe namoni 11h même heure alobi basambisi ngati balobi tolala bakontinue jugement lobi atikali wana koto mpe bazo réanime na ndenge moi bazo réanime na hôpital azolo mokati akoti koma na ndenge butu mpe bakangi na ndenge kuna balalisi bayebisi ye tribunal ekontinue lobi alobi tongo etani mpe namoni tongo etani na monde wana deuxième monde na lamuki tribunal ebandi lisusu mama leki na biso aye lisusu abandi koakizenga est-ce que tant on a été Mathéo est-ce que vous se rappelez tout ça les missions moko na yo na résidence na ma campagne il y a témoignage à pasteur Jonas on se rappelé le pasteur on a le baga yo mto memela nga interview ona aloba kinini soki bino to bomi muto akufi moma bino bo sala matanga bo la biso non to bomi été biso to voilà biso to ya ko la musaye na cimetière to commissaire taba va to comme ça tabande to ko sambisa yi oki ba tribunal spirituel na habité soko se rappelé c'était en 2021 voilà témoignage à pasteur Jonas wana je crois batebele balandango abi biso to yaka siko na bino bokundi enterme sili biso to yako sekwisa muto bokunda ki to bimisi ependa to bengi muto ya boma keso kaza nokoni suka za maleki na ye asambisa ye avant dernière décision nde noko akomi osambisa yo yo zoka mbongo ki para biso te yo ebite biso to botama na mama na yo après ba kozwa décision soki mutu wana za na mbongo alinga sa l'étoile na yo okesala na misala na ye soki mutu abomaka zaka ndokika ya mobola ana place ko chayo te bango bazozwa décision ya kokomisa soit taba soit ngombe no moni bande ko bele ba yebi lisolo na zo beta na kan luka papa moko bande ko sala tribunal na ye ya kindoki na kaluka ndenge za na braza so bande mutu ya bande ko sambisa bande ko bele bana Kinshasa na bangalie ma ba yebi lisolo papa wana papa wana ko mazaki lokola juge il y a instruction ya kindoki un jour tata moko ndoki mwana ne aza na hôpital azobela basali ba incantation de basala ka balusi mwana ne taba siko fwa memaye place bateka bataba baboma aye kolekela nzela oyo ya papa oyo asala ka tribunal la butu siko tellement zaki ndoki ayeba ke na lopango wana tata juge wana komona nga asimbisi taba wana na garçon moko simbela nga tabo lekisa na lopango wana soko miliboso na zokozo garçon wana komi na taba liboso lopango tata na benge yaka na taba wana yo ke na ngwapi yaka kangisa singa yebisa mutu apesi yo tabo ya yawa
soka yete yebise nazo bimisa misala nyoso salaka ake ko bisa kolo taba ya zo trembler bise olingo bo mama na ponani mais taba oyo eza lokola taba bakoyana ngona na wenza bataba bakoteka yo kende kolia na anniversaire na yo or tango bakoboma taba wana place bamoka bataba place batumaka bataba nde molimo ya muto aza na hôpital ekati. Okay. Donc pendant que nous sommes dans l'hôpital, quand on va représenter un tabac, soit on va représenter un mouton. Bakena wenze batekio. Mutu pe azoso matabawana. Il faut y bakaza mutu ya misumi bale. Mutu a misu normal à ressentir que loko est bien été. Et ça quand mutu a misumi bale bi que non ngala azoso mba juste pour pona boma na sombi pe mutu juste pona boma pour monsieur ko kisama na hôpital mutu wana kata mutema. Yango mone bande l'émission na émission soki bozana mutu na koma bo sambela. Amen. Natanga parole de Dieu. 2 Rois chapitre 3, le verset 16. La Bible dit: alors des femmes prostituées vinrent chez le roi, se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison 3 jours. Cette femme, 3 jours après cette femme aussi accouchée, nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'il s'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sang. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Maman moko azolanda biso na ndako. Papa moko azolanda biso na mboko oyo ozali. Otala attentivement vi na yo. Amen. Soki vi ozo meneza ya yo. Amen. Moi si oyo alobi na roi bakena na tribunal maman. Moi si oyo alobi na roi que pendant la nuit muninga nga changer nga mwana. Omoni na butu bako changer mutu. Identité. Destin. Ndenge na okete assis les marchés sataniques après les tribunaux spirituels. Na okete assis les marchés spirituels. Na butu ndenge mona mona bota mama yele. Akomi na secondaire mona komi zoba. Azoko malisute mayele kimi. Ebele. Bakozo mayela mwana batekeli mwana mususu. Tika boy papa. Na monde ténèbres bakozo matrice no bapesi mutu muso abotela ona Cameroun. Yo tika likoto ozolu kwa mwana. Na monde ya ténèbres bakozo misu na yo bateka na misu. Tika boy papa. Omoni batebelo mona bakoma aveugle babota mabien. Misu na ye batekela mutu mususu akoma komonela. Occultiste moko aje pusani millionnaire moko azana monde occulte miso komi kokufa akoya ko somba misu na wenza butu ndeo yoka frère moko apesa ki témoignage na antenne aba série ba témoignage ya ke azaki na loboko na ye moko ateka loboko na ye siko loboko wana atika ngona wenza tekaka soki mikolo na ba sombi ngo bakeko salela ngo loboko egumba mika komi ko kapasi azoko kasute. Ce qui jour on a atchango na wenze mutasombite batamulili basombite omele loboko comme zonga normal. Nazo bisayo makambo ezo sala dans le monde des esprits. Tika boy. Nazana témoignage je suis ande komoko papa bokilo asala bango boy. Papa bokilo ye moko na monde kindo kakate ki lokolo azumwe moi likasa moko achana lokolo pote ka ukakate moi na bimisaka mbongo. Moi lokolo wana solo kopola ayana ngopeka na ndako akitaka na mesa. Sero wana bi papa bokilo pe moya koloba na ye. Exacte. Abi solo akopola wana. Moya bolamba viande na ndako. Exacte. Mais ko papa bokilo koloba ndenge nini? Ayana kata ndaka. Lorsque ayana kata ndaka mwana. Lorsque la sera koti prière à 3 jours nzamba ko révéler que za pota normalité. Ateki lokola mulili po nyokola mwana. Kene na lusama. Kene na prière. Bo frère, ba sacrifice, ba action de grâce à salia koti ba jeune. Na comment na papa na. Tanga salia action de grâce na ndako. Papa nazonga mboka bala mkona tongo likasa bande ko chekwa ipote bungi mwana mwasa bisi mobali omoni obetanga tona zo bisoke papa na mna misala mabe obetanga nazo bisoke poteza ya normal tezo bimisa biso mbongo nzokande papa tie loko na yona pombongo amone silaka wana amemi wapi na marché satanique matea wana pezoya parce que kozala dernier sous-thème tozana aussi le tribunal spirituel. Alors basi mi baleo bakepa ya roi Salomon ko samba oya lobi ke muninga nanga changer nga mwana na butu maman na butu bako changer mutu vie na butu ba changer ka batu vie vraiment là-bas changer Jacob moi si na butu c'était pendant la nuit que bako tisela ele ya na place à Rachel omana maman mutu azalaka distrait omana
mona moment mutu atambolaka na azosala vie on dirait ayebi te ke mokili oyo ezokoexiste spirituellement mpe physiquement nde moment batekaka bavie ya bato. Amen. Eza na bato belelo azaka na mbongo esila. Eza na bato mosusu ndenge azolanda ngao libala ne ekomaka témoignage. Oh vraiment frère Joe omoni kutu abali libala sero ne ekomaka témoignage na l'église bapaster bazotémoigner famille ne bazotémoigner lelo tolo badivorce bafunda na tribunal la butu divorce ya. Eza na bato lobi tozoloba bazaki na mbongo yake mbongo ya simbaka lelo akozala locataire te. Eza na bato azolanda biso mbongo asimba lelo akozala locataire te. Mayebi te ndenge se retrouver locataire. Ebele. Tanga zumbo au tribunal la famille efandi. Efundi. Bafundi. Babi jamais. Jacob a bimi na ndako ya Laban. Mais bake funda bayebi si là-bas que Jacob azati. Là-bas sala nini? Asangisi ba papa kulutu ba papa leki. Poursuite bandi. Tribunal evanda ka pa poursuivre mutu. Amen. Semaine ou eza semaine à prière. Nanya zo poursuivre yo. Amen. Si on bali, maintenant ils ont poursuivre au botati. Si on zumbong, ils ont poursuivre aux en bonne santé. Si on visite, si on mukanda. Maintenant ils ont poursuivre aux musalati. Amen. On esa semaine il y a prière, nani ils ont poursuivre yo. Maman tu as 30 journées musalo ils ont qu'en le 31 décembre. Na mboka nyo sozo landa biso kota prière. Amen. So ko na YouTube 18h30 au commis prophète Marquis TV. On s'abonner déjà au comment on a prié résolika. Amen. On esa semaine il y a que nani ils ont poursuivre ngai. Nani akenda ko funda na tribunal la butu. Mama tika omoni ndenge tozobondela wa na service déjà pourquoi les pourquoi moko prière yango to 80 mission pour les pourquoi moko na prophète Rabbi to kokende ko anile makambo baloba. Amen. Parce que na tribunal baloba ka bazo fundo bazo loba. À part ces na bato ba mi kangisa na ba tribunal parce que ye moko aloba mabe ya vina ye. Oloba ba secret na yo. Yo moko loba. Yo moko belela pe Satan no fongo la porte maman est-ce que ba ke tangu Job akita tangu Satan kota na ndaka Job. Zamba ko permettre Satan ça la 3 jours malheur esili. Mais ce que Satan oumela nanda ka Job des années oui pour ni papa. Job a maudit ça ka jour ya naissance na ye. Oh là, afongola rapport. Nzamba pambola yo zaka pena mwana nzambe oui ba tellement wana pinza. Afongola rapport. Totanga yango tokata tokata émission hein. Nabike bato bakotikala na sentiment mais baluka biso après. Matthieu faut continuer. To continuer yango après. Tokende rapidement la Bible. Job chapitre 3. Job chapitre 3. Awa landanga bien sa place tozo clôturer. La Bible dit après ces choses, après ces événements, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Maman zana mabale bébé lelo parce que moi si alobana mobali na laquelle jour nakutana kana yo. Et ça n'a pas de malheur parce que mobile ebisa moi si je maudis le jour où j'étais rencontré. Et ça n'a baba si baloba na colère. Je maudis le jour na kutana papa na bino pour na bota bino. Le lovi abani salanine et beba. Omoni maloba nyo soloba na colère. Ba esprit ezokango ememi ngo na tribunal ya butu. Amen. Et ça n'a pas maloba mi balé. O ezoka ba effet. Et ça maloba loba na colère. Na maloba loba na momo za na sentiment. Après ça na batusko na sa sentiment pe ba mikangisa ngana koboya yote yo nanga partout muko na koboyo vinange beba baboya na vine pe beba malobo bimaka na sentiment ne sengo keba na malobo bimaka na colère keba yango moni Isaac po pambola Jacob apambola sawa yebisa eva dans les champs chasse-moi du gibier fais-moi un maître comme j'aime afin que mon âme te bénisse. Amen. Fala zo sengo akolia soupe po pambola. Amen. Job azolo baboye landa na sepela katango frère lité alobaka landa akoma pasteur na nenga solo nzamba pambola e koza mala mo sala nzambe penza aza mwana nzambe bafunda ete boy bafunda ete boy biso so de tous na tribunal la mulili bafunda biso mama est-ce que yebike na tribunal ezaka na ba innocent est-ce que yebike na prison ezaka na ba innocent siko avant bana kobele la moto na prison bakanga libala nanga prison bakanga santé nanga photo keno na tribunal pour avoir kende prison faut yeba nanya funda kayo nanya kangayo dossier no ezana niveau ni soki ezaka yondo iba biloko bato oleki na repentance na sambeli pona yo soki yonde mutokota banda kwa nganga oleki na repentance après na sambeli pona yo mais soki oza innocent lokola Joseph bakenda ko funda yonde na tribunal la butu pour étoile na yo banda ko pela posa ki mwasi kitoko posa ki succès na réseaux sociaux mutu boka kenda fundo na tribunal la butu bakoma ko sambiso ba poursuite banda vina yo ebeba mama telema na prière papa telema na prière soki ezaka yondo balaki na famille nde famille no jalousie fandaki bafundi na tribunal la bali ndenge nini moment auto sambela ou ça service ya prière maman amen surtout fin de l'année et ça peut fin de l'année donc 30 journal au sam amen
Job azolo baboye. Périsse les jours où je suis né. Abomi mukolo ya botama. Misumu déjà. Périsse les jours où je suis né. La nuit qui dit à un enfant mal et concis. Ces jours qu'il se change en ténèbres. Job yemo quoi changer jour ou na ténèbres. Jour où ezala ki lumière. Lumière va permettre mutamo nanzela. Amen. Abongoli yango ténèbres. Mama landali. Na maloba na yemo. Na maloba na yemoko. Mama na bino loba na bino. Amen. Papa na bino loba na bino nini ava kufa. Amen. Koko na bino azako loba nini ava kufa. Nini bozo bika lelo. Amen. Job azolo baboui. Que ce jour qu'il change en ténèbres. Que Dieu n'ait point souci dans le ciel. Amen. Et que la lumière ne rayonne pas, passe plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'emparent. Amen. Que les nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que les noirs phénomènes l'épouvantent. Job azobenga les noirs phénomènes. Abi le noir phénomène l'épouvante ya. À maudire jour il y a naissance naïe. À fongole li satan porte. Landa suko 6e, 7e, 8e verset pour yangonde li kamunabisu. Job a l'obiboui. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile. Nuit oh ya botama. Alobina laquelle boutoua na botama boutoua comme stérile. Batama botama suna ba boutoua ndengwanati. Wana Job bazo fongola porte. Oh Satan. Yango moni passe comme ki makasi ke nzambe pazo sala ndia zo monate. Moi sina komi ko bisa ye finga nzambe. Job yemoko fongola ka porte. Amen. Landa. La Bible dit, dans 7e verset, dans 8e, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Amen. Tu côté les maman? Zamba pambola biso. Amen. Ce qui peut faire Dieu à télémi malamu pour une mission pécile. Bande ko bako sepelate peut-être papa pour nani lokata ki. O ala keli yoka. Yo interprété na lingala mama. 8e verset à Job chapitre 3. Job a l'obiboui. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Ala kela mama be na ba oyo. Ala kela ka mokolo mabe. Donc ndé totambolao. Ezana batu balakela mokolo mabe. Donc il y a des personnes yo bimi na tongo. Maman, bango pe bossa. Donc yo bossani ko sambelo lali na butu na ndako na yo. Bango bazo lakela babi mercredi à lelo eza journée à cause de l'accident. OK. Vendredi à lelo eza jour à cause de AVC. Ezana batu balakela ka mokolo mabe. Job ya zolo bawa que qu'elle soit maudite. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Donc ezana batu balakela ka journée mabe. Journée na yo anniversaire batu bakola kila ngoma mabe. Journée na yo naissance batu bakola kila ngoma mabe. Ni pambo les ezo ya balakeli yango déjà. Journée na yo zo poste bako fan de lango basali yango cérémonie. O sali 3 mois na poste kufi comprendre te. Yo nanga to monite même na gouvernement fati. Ezana bato fati tali qualité na ya tali ba diplôme na bi oyo so to tient na poste tel au travailler bien. Bache mozoka mutu wana sali erreur moko ya grave. Alongo musala. Amen. Au monite biloko musoza ba poursuite ya butu. Ba funda déjà. Ba fundi yo na tribunal biloko musoza famille na yo. Yo monite na ba député o ba postuler. Ezana ba député muso ba kufina uti otala déjà ndie 3e matanga. Ebele. Ya député moko pa postuler kufi. Biloko mususu famille na yo na tribunal la butu baboya mutu abimisa mutu. Aussi les sénat professeur Marcus pour monitor azali vraiment na chantier awa. Na église na biso o azali vraiment na besoin ya kocha une pierre pardon na kati ya construction église bomoni jo akokende kuna bureau ya mosali na nzambe eza en construction kuna place oyo batu bazalaka le mosusu ameli mai ameli circuit mpona ko se soulager en tout cas tozomona batole eza na polele il faut kocha vraiment makambo nyonso awa mpona œuvre ya église bamwinda biloko nyonso kocha malili mpo ndako ya nzambe ezala vraiment en bonne et due forme jo akolakisa bino libanda mpe na kati awa ndenge nizali papa une minute ozonga nano une minute namoni photo na yo na affiche na voici l'homme aza na séminaire to collaboration kaka. Non, voici l'homme Azana Azali na vision auto benga JBB Babuki Bikeko. Je pense que ça quoi vision oyo bande kobele balandaka déjà et ça aussi vision ya destruction des hôtels où ils a lié na renversement des hôtels pour dire que ça et biso toza bateau toza na kati ya JBB. Église où ils a ensemble sur ta parole. Ils a na kati ya
il y a Vision Moko, où il y a prophète Marquis Sefratandé visionnaire. Pasteur François Mutombo Voisilom, c'est mon père. Vision, il y a destruction des hôtels, il y a Blue Kamulili, il y a Vision où on a Nazana Katinango. Et il y a un moni, tout un programme Ronaye, la JBB Moni affiche, Nangaï, na Pasteur François Mutombo Voisilom, les Alibanda, c'est mon père. Zambe vraiment pas molé d'ailleurs, le journée anniversaire. Je dirais joyeux anniversaire à mon père, Pasteur François Mutombo Voisilom, Zambe a PC Miko le Belé, dans mon Kilia. Amen. Merci. Merci, en tout cas, pour continuer. Pour la caméra et le numéro et à Moussaï Nanzambe Zawana. À ça la rappel un panaye né na baki za partenaire ya émission oyo oyo komona que prophète Marquis se frata ou l'équipe une fois mais tous on a besoin ba émission ça la multiplier pour na ko pesa et puis ko prêcher les sous sur ba accusation ya molili ya moye kota les sous na kati ya Capage télévision au bengi moto na Nzambe au futeli un mois et ko ça vraiment malamu mingi ayaka yaka pour ebi que nyonso ezara na mois un plus pour na ko bâtir pe Capage télévision. En tout cas, numéro ya Moussa Nzambe Zawana au Bengi, aux 1 franc, 2 francs, 3 dollars, 4 dollars, il y a construction na yo, to kati mondeloté au PC, Nzambe à kozanga kozong c'est la hauteur au centuple. To zali ko kinena ne zali ko sila mitala. Ngai na se retrouver la matéa. Pe na zuli sous makasi ya kosambela et bongo yo mutotali biso. Nzambe apambola église et puis apambola Moussa Nzambe la kombo na Yesu. Amen. Capage TV. Capage TV.